Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Maintenant, papa, maman, et les gens sont dans la mission, tu as dit que nous avons tellement aimé, vous avez apprécié, vous avez landa, intervention, message, nous avons posté dans le canal Congo TV. Encore une fois, grand merci pour souhaiter nous. Mon collègue là, mon papa, il dit ce bisou, et le lot, il y a pour faire bino, pour faire bino, moi, maïna, mon papa, pour le tuer les gars, pour le baguette comme la Koffi Olomide, n'est Koffi Olomide, ça nous sait déjà pour l'encamba. Après cette réponse, Koffi Olomide n'a pas été en Kamba, Mramele qui est belé, mais Koffi a mis sur un mot très touchant. Koffi n'a rappelé d'abord que Aza chrétien catholique, c'est pour la première fois que Koffi Olomide a commencé en Kamba, et que comme on est en Kamba, a l'impression que Koffi a déclaré ouvertement que Aza qui mondialiste. Yemo comme dans le piano, pour que Koffi n'a pas été. Pe alobi susu ke moto moindo nyonso azala nyongo ya kimbango. Koffi Olomide c'est grand artiste au bato ba qualifier na bandenge belé ya mwana mususu boshi chakaka batute. Bible pe ko sa teta ngoloba ke ba o ba ba kolo ba moto ba kota ko ndeli kolo. Webi ke moyibi selon la Bible akota ko ndeli kolo ka pa reconnaître que Yesu ala mwana nzamba sala elo côté ba mondi ba sala mabe. Koffi Olomide a reconnu la grandeur. Il y a papa Simon Kimbangu et devant son éminence Simon Kimbangu qui a gagné. Il a tout dit. Mais à mes bonzés pas inaye par le papa Simon Kimbangu qui a gagné. Parce qu'il y a joué même papa Simon Kimbangu à son moment en musique. Je vais vous laisser suivre les images de Koffi Olomide. Vraiment, ce sont des images que nous tous la vidéo. On aura des émissions un peu spéciales, beaucoup plus élaborées. Pour les journalistes, pour que tout parler en long et à large sur la visite de Koffi Olomide. Mais en réalité, c'est un Congolais, c'est une star, c'est un artiste musicien et un mot dans la biso. Ça la fierté, un mot dans la biso dans le domaine naïe. C'est vrai que la musique a békaka, la musique imbangiste. Les amours, les anabouqués, c'est ma casse, pays bas la mais l'homme âme de Koffi Olomide, c'est vrai, les années âme de Nzamazan en besoin. Et surtout, Koffi Olomide, moi je l'ai dit, au moins la grande star, Bazaraba Angelo, domaine naïe à Bouyemba, à Routa la Monikolo, mais tant que tu n'as pas à jour orientation, nous sommes à Emeline Zambé, à Emeline Moukili, à Emeline Boy, mais dans le cas Boana, peut-être que nous avons mis ça. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez utilisé. C'est que Koffi Olomide a joué en Kamba, à Ebarouba et je crois que ça doit donner beaucoup de leçons dans l'artiste, notamment pour Ketchu, pour la personne qui foufou, et Baroté à eux, Tala le Koffi Olomide, Amiki, si vous ne savez pas si vous avez dit, yo Ketchu le Koffi Olomide. Voilà, donc on a répondu qu'il fait un certain Zouzi, je crois que Touré Mbappé, le monde va estimer que on va payer par rapport à la position, on va finité. Alors, ma version comme moi, il est bon, d'autant plus que tous les n'a pas si combat. Kiangani, Toyoka, Toyani Koloba, Aloba, mais le bas vérité, le bas yakala, le bas payasika. Koffi Olomide, mesdames et messieurs, pour la naïe Minomoko, sans commentaire, c'est parti. Abonnez-vous très massivement sur votre chaîne. A très bientôt. Congolais Nyoso Azana Nyongo Yakimbangu. La terre sainte, Yamboka Nakiso. Lenye na sina Biblia kipanda lobi. Pona futa moke, yenye mwana pe. Pona kenda na kimbangisme na ngai. Kimbangisme nyonso a partir ya lobi, a partir ya lelo. Soko moni nga na nzela to la prive, nga sala ndeko na nga kimbangisme koshi. Na mboka sacré ya Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa Kimbangu na kosenga na papa nazonga nango te etikalawa nazonga na yango te nzela nzela mingi akolobeza te nayokaki tout à l'heure, la carte ya temple, la carte ya Messi. Alors, c'est là que nous avons un problème de Mickey.
na zoki ofinga na mwana muzuma kuna mfuga goye matimu tutia kokana nyoso kana kokana ngana nyoso te yangona na boni bulika kandi na zaki wana alingaki opesa autorisation papa nasomba 200 kiti mpona bamama po bavandela bango ozali awa mingi aolobeza te tala kaka kosala liboso na yo eza eloko moko eyaka mikolo nyonso te mais papa soki osolisi ngai boye te obengi ngai te kokofi Antoine aokendaki sembo te nakosepela kaka oyo ebele nasala yo mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesana merci l'accueil na bino bamama félicitation bolingaka biso bataka mbongo na kaka kiti yango oyo Canal Congo TV.